Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Ika twakubikana moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se mwane tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela Sedito wanza beto tata mwana velela beto bana bakuto kulombela bakafulu watu sikitikisa Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eunwe! Embazie! Bilomo byakuloye! Yangalala! Esengo biesengote! Kiese voka kiese kwe! Tsai voka tsai kwe! Nakomba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi, ezali mokolo na biso ya bajene oyo toyokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Yango ekolongisa biso yango te. Tongolande nzala na mokili tosala misala yango wana tolobi
oyo nyonso bazali kokatela biso bambongo tobongisa na niveau tokomi nango tokokisa biloko nyonso ekosalisa biso. Mama mwilo aza na programme na ye afiki apaki mpe aza na programme na ye azosalela oyo sikoyo tozosangisa mbongo mpona ke kuna na mwanda tokokisa mbanso ndenge tozosengela mpe na lutendele tokomi mosika ndenge toza koloba tolona tobokola saison a yango oyo tolingi obanda soki bambula ebandi nde tokolona soja loso mpe badesu basango biloko nyonso nguba nde tokomi kosala solution ndenge tosengaki bateau de pêche farine deke papa mbeza badosala yango na nkamba basoso bazolia bamaki ezobima mingi oza na mbongo na ye kende kosomba toyokani presque mosala tozosala ezomonana awa tolobi tolemba te tomipesa batracteur ndenge tozopesela yango mituka ndenge tozopesela yango etali na makambo oyo ezali ke pasi ezala lisusu te retard ezala lisusu te bio yango misala toza nango sikoyo tomoni presque biso nyonso ndenge tolobi afiki akomi dure na misala na ye apaki mpe akomi dure atomboki mingi na misala na ye dirigeant amipesi tokotala le 3 octobre nini ya kosala toke mpe na koreki amipesi faki amipesi fliki amipesi pied gauche amipesi mouvement nyonso amipesi na gaki tozomona ke aza na programme le 12 oyo kosala mpe totala ijiki ye kutu asalaka na ye ntango nyonso makambo na bango toyebi ndenge baza na programme bakosala surprise na mikolo oyo yango tolobi makambo oyo ndenge tolobaki nzambe nkolo yesu alobaki ake kobongisa bisika oyo biso totosi bango olandi tata nzambe olandi nkolo yesu olandi tata simoki mbango nzela ya lobiko yango wana yango mpe yango te nkolo yesu place akendaki kobongisa ya banani ye ya biso pamba te ndenge toyebeli yango molimo na yo nzambe aza nango besoin lisumu Adam Eve basalaki nzambe asilikaki alobi toutaka na mabele tozongaka wapi ntango wana nde akoyamba yo yango nkolo yesu alobaki ngaki kobongisa bino esika wana ntango toza na bomoi nayebi te baange mibale wana nayebi te mosala nini basalaka Gabriel Mikael nayebi te papa elebe papa Sylvens na papa nani boleka kuna alinga nayeba baange wana mosala nini basalaka papa Kabemba otikali bino misato papa Sylvens oyo amonanaka na nkamba ange nini wana
oyo atambulaka na mopanga nayebi te soki ange nini na kombo na Nzambe tata mwana tata molio mon centre. Tata molio mon centre, merci. S'agissant du kambo yo lobi aba ange bazali mine o baza koloba ba archange kuna pe na ndenge classification na bango ezali eza lokola ba séraphin bazalaka lokola ndenge biso toza na bankenge ba ange bango bazali ndenge biso toza na balongi ba chérubin bazali ndenge biso toza na basele et puis o babengi ba archange bango nde baza ndenge biso toza na pasteur dans dernier grade. Alors Michel ou Michael kombo wana elingi kolakisa ete nani akokani na Yawe, nani azali lokola Yawe, yende Michel ou Michael, yende azali archange oyo azali le chef des armées célestes. Ndenge yo tuni oyo ayaki awa le 6 juin nde Michael yende mutu azalaka le chef de l'armée céleste, yende mutu azalaka na épée, yende azali guerrier spirituel, yende azali protecteur, nde mosala na ye lokola mobateli archange wana Michael. Alors oyo mosusu alandi ye Gabriel. Gabriel elingi kolakisa ete yende azali révélateur ndenge akena koyebisa na mama Marie kobotama ya nkolo Yesu pe kobotama ya Jean Baptiste, yende moto alakisaka ba plan divin mabomba mi ya Nzambe. Nzambe alingi kolakisa mingi ezalaka ye atindamaka mpona kolakisa ba plan divin, mpona kopesa ba message oyo Nzambe atindaka na baelu na ye na baponami na ye, nde wana ange Gabriel. Et puis oyo mosusu Raphaël yempe azali archange. Raphaël azalaka oyo mingi babengaka lokola komo wana Raphaël, Dieu guérit. Nzambe abikisaka mosalisi aza lokola médecin divin ndenge biso tozali awa na ba docteur Doris lokola ba docteur Loti, tout ça. Lui mosala na ye kaka yango wana. Et puis Raphaël mpe yempe moto amona makambo etali ba prospérité, makambo ya bomengo banan, tout ça, yende zalaka mosala ya Raphaël. Mais il y a aussi un autre archange aussi très important, Uriel. Uriel yende, Uriel signifie la lumière de Dieu. Mwinda Nzambe yende moto atala kwa makambo ya 3 quarts à science ya développement, 3 quarts ya science et technologie, yende apportaka ba connaissance, sagesse, et puis yende moto apesaka boyebi lokola ba découverte scientifique. Bango wana principalement bango mine, bango bazali ba archange oyo bazalaka ba constituer gouvernement ya Tata Nzambe. Et bon oyo mosusu azalaka mais asi abwakamaka Lucifer yende akoma Satan ange na ye. Yango wana na Apocalypse chapitre 12 kuna balakisi ete etumba ya suka ekozala entre Michael to Mikao na ba ange na ye bango nde bakobunda contre Lucifer na ba ange na ye. Mais quand oyo ya Michael, ya archange Michael na ba ange na ye bangunde bako longa yango wana komona parfois ekoloba maete yende azali mokonzi ya Armageddon nani Gabriel.
nani Michael okonja Armageddon yende tango ezalaki na indépendance tozwaki na 1960 le 4 janvier bango nde misato babimaki sous contrôle na ye même ata bana na Israël tango bango bazalaki kokende oyo amonanaki na Josué ezalaki kaka Michael ye nde moto asimaka epe le guerrier nde elobamaka na ntango na suka yo tata molio mosantu okobimisa 30 au lieu de 3 okobimisa 30 po etuma oyo tata molio mosantu oyo asuka eza etuma makasi mpo olongola mobulu nyonso to eza na mokili bango nyonso mine wana les principaux archanges bango nde baza parfois babenga bango les 4 figures oyo ya nkolo na biso Yesu Kristo mais yo tata molio mosantu oza na 7 figures donc il y a encore 3 archanges bazalaka 7 oyo wana ezali ya yo tata molio mosantu gouvernement na yo ntango kobimisa bango nde otikimia na yo na kati na mokili. Voilà en résumé un peu papa conseil nini opesi na lokuta na bato toza na lokuta conseil papa mozimbisi atopesi ye toli ndenge nini abongwanaka te tokamati exemple lokola ndenge ezalaki oyo epai na Jeroboam amoni prophète mosakola autaki na Juda ndenge ye asali miracle amoni polele penza ete amoni polele ete Jeroboam na bato ne bazali na lokuta bazali na mbeba atako bongo Jeroboam abongwanaki te atikala kaka na position na ye biso tozali kolo biso mosala na biso tata molio mosantu kaka koloba solo kasi mozimbisi Satan abongwanaka te akotikala kaka na position na ti akokenda lifelo d'ailleurs ye moko asengaki yo tata molio mosantu tia bato no elembo obika na bango ngai mpe na bato na ngai tokokende wapi bakobongwanaka te papa molio mosantu sala koni be bato oui papa lifelo ezalaka nini koni be bato papa olemisanga napesa bakolege baintervenir. Merci yawe mpona maloba na komba tata mwana mpe molimo santu tobandi nano na lifelo nde tokozongela makambo tokobakisa mwa eloko moke na makambo etali banjelu lifelo ezali moto na yo ya molimo mpona kozikisa satana na baye nyonso balandaka ye donc tango bato bakei na lifelo bakomi ya meme ta koni ndenge tomonaka na koni ya mobeso soki moto ezali makasi koni mobeso mpe eziki ekoti kaka na rythme wana donc ndenge moko soki biso to bato oyo basali masumu moto na yo ya molimo ezali kopela deja makasi soki bato bake kokwea kuna bato oyo batosi yo te bango mpe barenforcaka koni wana po ete moto ekoma lisusu makasi na makambo etali banjelu ndenge revere lebe alobi malamu ya solo Satan moto azalaki na tango azalaki na kombo ya Lucifer ye moto azalaki lokola motu ya banjelu me lokola tosaki yo nzambe molimo santo te obwakaki ye na mabele e valeur na ye esilaki nde banda tango wana koma mozimbisi kobungisa mpe kopengwisa bana ya nzambe bana na yo nde bamosusu balandami nde Mikael nde akoma la entete na bango ye wana ange ya guerre ange ya bitumba ange ya protection ya nzambe pe Gabriel bango mibale surtout bato bayokanaka mingi pe bayebani mingi ye wana le messager akendaka kopesa basango oyo yo nzambe opesaka mpona kokende kopesa na bato na yo ndakisa ndenge revere lebe alobi lokola sango bakenda kopesa na mama Maria ange Gabriel moto akenda kopesa yango bango wana pe ye wana moto botindaka mpona kopesa banzembo na bana na bino donc le messager mission na ye yango wana
donc angelo na angelo aza na mission na ye e bango nyonso baza mpona lokumu na yo nzambe nakanisi revere lebe alobaki na mwa detail oyo tokoki kobakisa moke yango wana. Merci. Ndenge toza kolobela yango isala nguya wane koya naza na motuna papa Kabemba makambo yango ekomi pene mpe eza na mosika na kombo tata ya mwana pe tata molimo centre merci pene to eza déjà na makolo la biso parce que bilembo ezali komonana. Ah, bilembo fin de temps bilembo eza komonana papa. Ah, position ni toza nango papa position la biso ezali orientation oyo za kopesa biso poto yo ne butoyebi nzela oyo za kolakisa biso position ngo tokozwa oyo boza konsister bolingo mibeko pe bisala. bongo pongi ya 3 jours eza mabomba ya molimo centre kaka moto ayebi ngo parce que bango na tata nzambe na nkolo yesu bazaka esika moko biso toza kotalela kaka ndenge boza komema biso papa. bongo soki bakundi yo na mabele mutu etalaka esika bongo ebimelaka elakisi nini totiaka mutu kuna moyo ebimaka mpe totiaka mpe kuruzu kaka kuna otela ntango alisekwa soki osalelaki nzambe na ntango wana mokolo yango ekokoka nde osekwi oke kokutana na nkolo oyo osalelaki. Ah, sur 5 aujourd'hui 5 c'est pour sur 5 aujourd'hui 5 sur 5 parce que soki batie mutu côté boy akendaka wana 0 okolamuka te olimo libela papa. Ah bon nga nayebaka te yango na pose bakestion nayeba programme ya tata nzambe yi toyebi ke likambo ya tata nzambe eza koluka nzela pamba te toza koyoka te oyo ndenge toyebi ke satana kokangama mila eza bongo ingeta papa. papa Sylvain explique na biso toyeba ngo eza ndenge nge Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset ba 54 ti ba 58 tango kelelo ya suke kobeta baye bazali na bomoi na tango oyo to na tango wana o basaleli yo nzambe na solo bakolata nzoto epolaka te ekufaka te me baye bakosala mabe nde bango wana bakokende libela e na tango wana kelelo ekobeta victoire ya mwana na nzambe komonana baye bakufaki na nzela na yo nzambe bakozala na bomoi nde bakotulwa nguya na yo eke wapi donc liwe ekozala lisusu te nde na tango wana tokozala na nkembo ya mila ndenge osili koloba yango satana moto aprovokaka liwapa aprovokaka masumu bakokanga ye pe akokende kokangama panda mila ndenge osili koloba yawo donc na tango wana nde nkembo ya bana na nzambe komonana nzala maladi kufa bitumba bapasi nyonso tozali komona ekozala lisusu te nde loko tozali kozela yango wana bato bakozwa yango to bakosepela nango bobele baye bazali kotosa bolingo mibeko pe misala nakanisi yawe mai toko koloba na tango yango wana. merci bokende kovanda kasi mpo mokolo wana tolonga motuna mpe ezalaka bino bato bobondelaka bozwaka nini ezali mpe ezali te kasi soki tozosalela tata nzambe na kimia mokolo wana nde tokosepela soki omoni ange gabriel aye na message aye koyebisa yo
bozala boye bozala boye bozala boye. Mikael nde mopanga Yesu ki etumba ezali aye kobunda le 6 juin 21 oyo bamusicien bayaka koyaka na fete tina nini baye kokanga tata Kimbangu nani akabolaka bitumba wana Ange elakisi ke mopanga wana esalaki mosala baenemi bakweyaki mpe abimeli na nzete ya nini safu. Nzambe aza kati na biso atikaka biso te. Bitumba to eza ndenge nini Satana akoki koganie Nzambe te. Nzambe akweyaka te. Eza bongo bie bongo te. Pona bongo nga na sisi na pesi papa Mbenza oyo etikali ye mokonzi ya 5 mois na nkamba. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyeba mpe koyoka mayemale kaka na 5 mois. Ndenge tokolandelaka yango ntango nyonso na bango moko bamvwala misato. Papa Kisolokele, papa Dialungana mpe papa Dengenda Kontima. Ete na 5 mois wana batangaki makambo oyo ezali ete ndenge nini tokoki kozala na kati na Lingomba mpo bayebaka ete azokotika mokili oyo na bunzoto kasi na molimo bazalaka na biso ntango nyonso kasi lokola bana tozali kaka bana yango esengelaki bafanda balakisa biso ndenge nini tokofandela. Insistance ezalaka na papa Dengenda Kontima ete na bino bato bozali na biso pene bokweyisa ata likambo moko te, borate ata likambo moko te. Manche oyo ezali koleka botia yango na baenregistreur, botia yango na babande bafilme, botia na mikolo koya solo yango nde kobikisa bino makambo nyonso mpo bato na ntembe bakoya koloba ete bapapa balobaki te wana likambo wana bapapa balobelaki yango ndenge wana te. Kasi na ntango bokobimisa maloba na biso wana bato oyo akotia susu ntembe bakozala te. Yango tokotiaka bamessage na bango ntango nyonso. Mingi makambo balobaka na ntango wana ezalaka te. Kasi ko makambo oyo bango balobaki yango nde ezali komona na sikoyo. Yango ezali komona na ete likambo nyonso soki ekwei eyei ndenge beta molimo centre alobeli yango ekozala te biso toyebi te ekozala ekoya bo ekoya te ekoya na ntango wana nde nguya ya tata Nzambe ekomonana mpo likambo oyo tozali kolanda ezali nde ya tata molimo centre ye nde suka ayikosilisa pasi surtout ya biso bato yindo. Papa balobelaki na 5 mois likambo ya mbotama ya papa Simon Kimbangu tina nini ya yake njenge nini ya yelaki yango banda centenaire ya papa Simon Kimbangu oyo ezalaka na 1987 Bafumalonga alobaka makambo mingi te a partir ya 87 wana nde
makambo oyo papa Simon Kimbangu alobaka oyo kozala après 100 ans na ye yango nde ebandaki kokokana banda na ntango wana. Donc makambo mabe sikoyo ekotaki mingi banda 1987 wana 88 89 bango bapapa baye komona ete non fotofandisa lingomba toteya bana toteya bandimi yango liloba oyo tokoloba solo ezalaki ya 1987 mais aye korepete yango na esika wana nde na 1989 aye koloba na ntina nini bako bafandaki aho badenge nalobi ete à l'âge ya 15 ans abimaki na nkamba aho ake kofanda epai papa kulutu kuna na boma likambo wana oyo bango bakenda kofandela na boma kaka oyo ezalaka na 1800 docteur na 1800 etumba ya mutu mwindo yango tokolanda nanu moke esire wana alobelaki peut-être ke bapapa elebe soki bafongoli matoyi bango mpe bakozwa mwa likambo oyo bakolobela na message ya papa Mfumalongo oyo akopesa mpe tokokontinue masolo na biso yango tosengi presse otiela biso message ya papa Dengene. Bakamataka bato mwindo ebele bakei koteka bango lokola soko marchandise ezalaki choix bakangi bato ebele mingi ya balongo na Congo, mingi na Zaire, mingi na Angola, bakanga maka bato ebele bateki bango bakei na bazando baki bato kuna amosusu bati bango na cage ndenge ezala koyela kalelo ba marchandise mosusu ezala koyaka na ba conteneur bakamati bato bati bango kuna tango bakamati cage oyo batiaki bato mwindu bakayango na grand marché. Ale bakufungula kamoko ofunguli obimi bakangi batambulisi yo pesa boni musu alubi na pesa $5 musu alubi na pesa 15 musu akoluba ngana pesa 18 ba musu ngana pesa 20 nani achi plus batali mutazalite. Ale adjuge bakamati mutwana maboko kanga manasima ale bakei wana bazar koseka ye ale babimisi mutu mususu ainsi de suite mutu makambo yango ezali ndi mususu makambo yango ezali ndi mususu batu batekami lokola tokotekaka ngulu obe tokotekaka bantaba muntu maître atangi livre moko namonaki yango batu batekamaka banda wana Congo na Zaire na Angola ntango apesi biso chiffre bacommissaire du peuple nyonso to bazalaki na ndako ya Nzambe Nzambe Seigneur kasi sikasika wa tozali libre medika moko ezangi mpassion surtout la vente des esclaves esilaki na mobonini nani ayibi nani ayibaki mbula oyo esilaki la vente des esclaves
Non, 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 non. Combien? Nani aibaki mbuloyo silaki la vente des esclaves. Hein? Comment? Non, 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 non. Combien? Maman Batata. 1887. Et papa, c'est moi qui m'a rebouté ma gambolanine. Est-ce que vous avez un maillot? Même pas d'année, allez. La vente des esclaves terminée. La grande conférence de Berlin, allez. Eh, vous avez dit sous-souté. Madame, ça, c'est moi qui vais vous dire. Bajenouye. Maloba papa fumalongo papa dagida kuti. Besa mulai. Dans 5 mois, te wafanda kinas. Nankambawa. En 1989. Papa fumalongo papa dagida kuti ma akikozonge la likambo wana. Na ndenge nini. Na 1933. Ye akena boma epa ya papa Kulutu. Papa Kulutu akodisi kela satangi. Kosili sanayi bacheye contrôleur ya biloko nyonso oyo ekokutaka na RDC, ekokutaka na port ya boma ti banana. Kasi trafiki wana ya bato kuteka lisusu ya kiko continue. Denga lobiete bato kutia bango na bakage. Lelo ndenge tomonaka moto atuti kosomba bibwele na ye na Afrique batie na ndako mabaya bakage. Bamsusu mwa ndako ya affaire lokola o batiaka batiaku sikoyo bakoma kotia banyama nyonso soko aza nano moke bakotisi ye kuna bake na ye esika nyonso ndenge wana ebandaki kosalama na bato. Kasi na 1947 kuna na banana ndenge emonanaka accident oyo esalaka papa Dengenda na Ndunzi na le 17 janvier oyo akendaki kokanga mutu bateki ye batie ye na kale na se kuna place mpo bakende ne na poto. Papa Mpanzu mutu ayebi lisolo wana malamu to bato ya Mwanda papa Dengenda alobelaka yango na 1989. Koloba ete mama Kinzembo ndenge peve bana molimo oyo ebandaki kozwa ye ndenge papa zako lobela yango nguya ya tata Nzambe ekoya ekokita yango ekitelaka na mama Kinzembo oyo bazosala bato bazokontinue kosala batrafic wana po trafic wana papa Simoki Mbangu ntango abotami na 1887 ezosalama lisusu te. Kasi batu ezala bamindele ezala batu mwindu oyo bakontinaka na makambo wana bazalaki yango mama Kinzembo ye azalaki ne mokangami ntango akomi kuna na boma nde azokomona batu nyonso ezalaki bateki yo mutu okufi bazwi molimo na bake na yango ye amoni akapte yango oyo baza koteka na bonzoto boye ndenge papa Dengenda alobelaki yango baza kozongisa bango. Donc bango bakanisaki ndenge papa Simoki Mbangu akufaki to pardon ndenge akangamaki eke makambo wana ekozala lisusu te. Mama Kinzembo kwelaki mulimo wana mpe mulimo yango ekendaki na papa Kisolokele pe na papa Dengenda musala basalaka kuna na boma
mpe mwanda yango papa aza kotuna biso nguya ya nzambe ekoya ezonga nguya ndenge wana ezonga tu ezonga te oyo lelo oyo o baza kotekama na bonzoto bazali te bazali te moto mwendo oyo baza kotekama moto akufi molimo ekei bazali te bazali te ebele yango nguya wana papa aza kolobele te ekozonga yango ezokomonana keka na kati na lingomba biso nyonso bokabwana ekoti mpona nini makambo ya ndenge wana tozongeli maso yango papa alobi ete nguya wana ezali koya tozala ya kobongama yango papa elebe ya kotya nanu commentaire na oyo papa Mfuma Longa alobi ndenge kokwea mur de Berlin na makambo nyonso oyo esalamaka ete esclavagisme esili ntango na mbotama ya papa Simon Kimbangu sikoyo ekoma ya molimo yango toza koloba le 12 septembre yango oyo ezali koya tozala ya kobongama na milimo na biso sikoyo surtout na molimo na bonzoto na mikolo wana soki tolobi boni bakolata uniforme biso nyonso biso tokolata biso uniforme na bonzoto toza korumilakisa kasi na mitema na biso na milimo oye papa elembe likambo oyo ya kibongo eza likambo vraiment ya pasi tokoki kobakisa boye papa Diangenda alobaki boye alobi tata soki apesi mwana etumbu mwana azali kolela azali na mpasi vraiment aza kolela fo yokela mwana mawa soko alingi akitisa maboko ale matisa maboko emati mama soki yaye wana maloba papa Diangenda soki yaye amoni mwana na mpasi penza esali mama mpasi nazali na droit ya kolongola mwana etumbu te akokota na ndako akokena kosenga epai na tatabi mwana aza na mpasi ata asalaki mabe limbisa ye libere ye tala mwana ndenge aza komona mpasi tata koyoka ndenge mama koloba après aye bon yo osalaki mabe agangeli mwana lisusu après tata aye kolibere mwana mais sous condition oyo kosalela yango lisusu te ye nde tata kolo yesu ntango ye ayaki alobi nazali na bampate mosusu kasi bazali na kati na etonga oyo te nakotindela bango mosungi mobikisi oyo akokende kolongola bango e bango nyonso to bakosangana bakokoma motambolisi moko nde histoire na biso bato moyindo tozalaka na biso bato te papa yango na papa alobi tozalaka na biso na kati na libulu tozalaki na biso na kati na bombo histoire ya moto moyindo eza ya mpasi mpona nini esclavage wana à partir ya découverte ya Congo na 1482 eh bien bato babanaki kokende wana basali 1482 oui juste na mois avril le 3 avril 1482 nde bapesaki bateme ya liboso kuna na nesoyo après le 3 mai ezalaki tour ya Nzingankuvu le 6 mai église ya liboso ya bacatholique nde esalamaki na mbanza Congo. Alors à partir de ce moment là ebandaki kokoma trafic bazali komema bato mwindo ndenge papa alobi ezala na Angola ezala na Congo Brazzaville ezala na Congo Kinshasa na antique royaume de Congo nde bazali kokende kuna et l'esclave le plus cher
et ça en Amérique latine, et ça aux États-Unis, l'esclave le plus cher, Azakouta na mokili na biso ya Congo. Pourquoi? Parce que bazalaki batomoko brutalité, bazalaki batomoko docile, bazalaki batomoko et puis très intelligent. Ce que l'accès mosala il y a un esclavage, il y a batomouino surtout d'accord, mais l'homme noir à Congo à Monaka passe ya koleka peuple nyonso. Donc au biso salaki ba catholique ba lobaki yango le royaume chrétien mais balkanisé yo surtout comment qu'il n'en passe. Coller les salaki ya makas. Mais papa ya solo de sikawana toko kisaboy. Déjà maman qui pas vite dans Congo parce que Kobenga Kombo ya Kimbangu fula mwana nzambe biso tozala kosambe lelo soto kamatika likolo bato bawoye bate tata Kimbangu azalaka molimbi yende azalaki mobikisi sokoki na kuna na États-Unis na Amérique du Nord ezali na ba oyo basambelaka koma Kimbangu kuna les anciens esclaves basambelaka ye. Donc papa Kimbangu azalaka mais azalaki ye moko ndenge mokolo lelo papa tunaki pe likambo ya muzimi sia ndenge bato bazali kobunga mais papa Kimbangu azalaki ye moko o nyonso to tokoki koloba toza komona lelo basali mais ye nzambe azalaki ye moko ndenge pe nkolo Yesu ndenge nzambe asalaki mosala na azalaki ye moko nkolo Yesu na tata molio mosantu baassiste nkolo Yesu pe la même chose et tata molio mosantu azalaki yende aye mpona nene aya kolongola biso na kati na bompo nkolo Yesu akenaki nakeye epai na tata nake kosengela bino mosongi mosusu nde ntango rapport ya nkolo Yesu ekomi tata molio mosantu akamati mokumba oyo ya koya kolongola moto mwindu kosilisa etumbu kozongisa biso na paradis e kozongisa biso na jardin d'Eden e na Yerusalemu ya sika makambo wana manso mokumba ya tata molio mosantu ye nde moto aye na lingomba oyo ya suka tata Kimbangu azalaki tata Kimbangu mpe ntango ye azali kobotama c'est vrai papa na histoire abotami na 1887 mais kobotama ya papa Kimbangu ezalaki après Léopold II. Léopold II azalaki na trône ya royaume en Belgique le 17 décembre 1865. Yende akomaki roi ya Belgique. Alaki roi moko makasi mpasi ebakisamaki lisusu na biso ya kosakana te. Et tant ye aye asali conférence géographique noki internationale aye kosala l'association internationale pour le Congo et puis allez toke na conférence de Berlin na 1885 de bakaboli Afrique et ye asali état indépendant du Congo propriété privée ya ye moko le roi belge. Alors ndenge wana passe yelaki biso tata Kimbangu tango ya botami effectivement ndenge papa lobi esclavage ezalaki le susute passer de l'esclavage à la colonisation nde babotolaki biso mabele oyo nyonso tu nde pasi wana tata Kimbangu aye na yango tata Kimbangu malgré bato bazali kososola te papa Kimbangu asali miracle oyo nkolo Yesu asalaki mpona kolakisa ke ye azali tata molio mosantu. Papa Kimbangu le 24 avril 1942 bakangi ye na bombe ye azali na Lubumbashi bakangi ye na lisusu na bombe alakisi ete na ye na kati na mokili solo motu mais solo molimo solo nzambe potango ye azali kobotama nde ayebisi na mama na kuyela qu'avant yozala nga deja na mizalelaki na ngai ndenge nkolo Yesu mpe alobaki avant Abraham azala nga na mizalelaki na ngai epe tata Kimbangu asekwisi mwasi ya mikolo mine aza na mai te aza na makila te azali na système nerveux nyonso to apoli mais apesi ye lisusu bomoi ndenge kuna na Palestine nkolo Yesu asekwisaki mobali Lazare papa Kimbangu aye kosekwisa mwasi on dirait création ezala nkolo Yesu ezala papa Kimbangu bango nde bayebi secret ya motu na tata Nzambe bango misato e tata Kimbangu alakisi ke ye azali molimo ata alataki nzoto solo moto mais solo molimo
Yangwana alobaki na kobota mana 1918. Papa Diangenda le 17 février 1991 na Mbanzangu ami lakisi polele. Tata Kimbangu alobaki na kobota mana 1918. Est-ce que bino bokoyebaka ki ngai ne Tata Kimbangu? Tango ya alobi yango na 1992 yempe wana ake. Donc Tata Kimbangu azalaka azali kati na biso. Et tango papa Diangenda azali papa Kisolokele, papa Dialongana. Au biso toza koloba, ba jeune za très important. Papa Dialongana na papa Kisolokele. Ba ko sima papa Kimbangu, mais papa Diangenda akoko sima te. Ti aya ko sima ye na le 9 août 1939. Tale belé na wambula lobi ngai na yo tuzali moto moko mokumbo ezali na ngai ekokite pai na yo yango wana ba papa Kisolokele papa Dialongana bazalaki kosunga ye kotosa ye na mosala ye moko azalaka mpe azali mpe alobi na kobotama na 1951 etango ya botami na 1951 ye azali kati na biso solo molimo e solo mpe moto yango yo ozali koteya biso tata molimo mosala yo ozalaka e yo ozali yango wana mpe na Apocalypse chapitre 21 et pardon 11 verset 15 à 17 elobi oyo azali na kiti na kibokonzi entouré de 24 vieillards pas 25 mais 24 et ye wana mozwi na nguya mozwi na nkembo voilà tango nkolo yesu bayokanaki na papa Kimbangu moto mosusu azalaki te bo nyonso bayele kwa basali et voilà wana mama Mbuyelo apesi yango na papa Diangenda mozwi na nguya et voilà wana papa Dialongana apesi yango na papa Simon Kimbangu Kianga tata molio mosango bazalaka bato mibale misato te moto semo bazalaka bato mibale te misato yango wana balobi oyo azali na katikati wana yende moto azali na ngwende ya tro azalaka ye moko e baoyo mosusu bazali kopesa ye maboko baentoure ye yende baza kosala likambo wana papa mpona kosilisa Abraham bana ne bakenaki na bombo mpona nini atosaki te oyo nkolo nzambe alobaki na ye biso mpe bato mwindo uta ebandeli bankoko na biso Adam na Eve etc papa ndenge yo lobi totosaki te yango wana etumu mpe mpasi esilaki na biso nani akosilisela biso mpasi oyo nyonso to biso tozali bobele yo tata nalobaka nango na fantaisie te kaka yo tata ndenge otikali yo ozali kaka ye moko yango wana mpe ozali koyebisa biso tala na poko oyo enseignement oyo nyonso to nguya ekomonana mais nguya wana Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 17 mozwi na nguya nyonso tata molimo mosantu azali elongo na biso le maître de temps et des circonstances nkolo na bilaka nyonso to ezali kaka ndai soki biso tokotosa tokosepela soko tokotosa te mpasi yango wana bajeune batata bamama tozala bana na botos na bolingo na mibeko mpe na misala mpo ete nguya ntango yango ekomonana biso toyeba kosepela me ezali likambo moko ya somo ezali koya papa lembisa nga mpona kobimisa sekret wana papa olembisa ngai papa mokolo moko papa malonga avandi kati na biso alobi tozalaki kaka ngai na molongani na ngai na ye tata biso misato alobi ngai nazali kobanga likambo yango ndenge yango ekoyela totuni papa kasi yo nde nzambe nkolo makambo wana nyonso ezali yo alobi na molimo ezali nango problème te na molimo eza nango problème te me na nzoto ekozala evenema moko makasi ndenge ye alobi bokotala na este e nguya ekomona e bamosusu alongo awa ake kokwea soko na Australie soko ake kokwea soko wapi alimu donc ekozala kinkenga mpadi e mokonzi na yango nyonso wana nde yo soko biso totosi yo tokopombwa lokola banzelele te kasi tokozwa nguya mpo ete tomata na mokili mobima engebene nzembo vous êtes les ambassadeurs nde mokili mobima bakoyeba ete solo yo ozali tata molio mosantu e mokili mobima bakomata wapi
na nkamba koya kokutana na yo nzambe awa nanka na kombo na tata mwana tata molimo santo. Merci papa Elebe. Tozali nde kotena mingi eza kobima awa ya solo oyo bayebi yango toza moke, kasi oyo toyebi yango te masolo ya boye tozali ebele eza boye te yango papa Simokima okianga na lobi ete chaque mardi biso ba jeune toyakaka koyoka mingi toza kobimisa awa batata bateyaki biso yango balakisaki biso yango esika wana ndenge papa Elebe auti kobimisa yango papa Mfuma Longo papa Dengenda abimisaki yango mpe na 5 mois bamaloba totiaka yango bakasete totiaka yango esika tata Simon Kimbangu ayebisaka na tata Kuyela na bakoko na ye awa na kati ya Yerusalemi ete bango bakoko na ye na bayoti na ye babotamaki nanu te amizalelaki awa na mboka oyo. Mboka ngo ya nani? Ya ye tata Molimo Santo donc esika wana mama Kimpavita nana lobili yango te bamindelesi bayebaki e tata Simon Kimbangu abandaki deja kosalisa na molimo yango mama Kimpavita abandaki koloba tango ete tango boza na mpasi boloba kombo ya Kimbangu nyonso wana batata batikali kolakisa biso yango bamessage nyonso wana tozali na yango koloba ete batata bamiyebelaki yango babimiselaki yango na biso bana tata Simon Kimbangu po toyemiyebela deja po ignorance ezali oyo sujet wana papa Elebe ndenge auti kobimisa yango eke tata Simon Kimbangu amizalelaki na molimo avant kutu bango bamama Kimpavita babotama yango na thèse ya papa Zako oyo tozalaki kuna tolandaki esika tango papa Zako alobi makambo nyonso toujours ya esclavagisme ndenge ni papa Simon Kimbangu ayelaki oyo baprofesseur minene bazalaki wana batunaki papa Zako motuna eske tata Simon Kimbangu azali toujours na molimo be akoma na bonzoto biso toko répondre ni esika papa Zako alobaki be le grand-père est là tolandaki te mais il est là azawana esiko azawa yeyo ba distraction tokomi nango mingi na kati na Lingomba ndenge ba distraction ekoti bazimbisi baza ebele papa baza ebele mozimbisi elingi koloba nini mozimbisi c'est-à-dire tromper moto na lokuta ye ayebi me aza kotrompe moninga eza boye te eza bongo papa yango papa Kisolokeleke alobaki te y a des rusés, y a des malins ngaanguza sumpuka papa Mfuma Mbanza odalunga na bana ko banga ngaanguza sumpuka benako ka benako basake na kati na Lingomba yango papa Mfuma Longo alobaki te toza na mayele moto na moto na mayele e papa Dengenda alobaki yango bato wana bakoti mingi na kati na Lingomba kasi bakoyebana na nini esika wana tozala mayele na tina na bizaleli yango
bateya papa mfuma mbanza papa de Gaulle vokozonga wana pwete po travail bino mibale na papa elebe papa mfuma mbanza ayaki koresume makambo yango ya bazimisi ndenge toza na kati na lingomba aye kokoma mwa mokanda otango lingomba ebimi na 1960 bapapa bango nyonso misato bazalaki na observation banda 1960 e na 1966 68 nde papa mfuma mbanza abayaki kokoma mokanda wana oyaki kokoma mokanda wana kasi likambo ezosala biso mpasi mingi ndenge papa aza koloba papa mfuma lombo pasi mokimba onkiangana apesaki ordre na imprimerie na biso po ete basala mikanda oyo ezalaki banda na 1960 mikanda wana mingi tozali kosalisa yango na baimprimerie mosusu na baimprimerie mosusu baza kolongolaka makambo oyo mpenza bapapa batiaki ezosalama te ezosalama te yango nalokotaka no papa alobaki ete tozongela kosalisa mikanda na biso na imprimerie oyo ya biso na mokanda wana ndenge papa de alungana yaki kokomela yango kokoma ete ndenge nini tokoki kozala na kati na lingomba bato oyo bakokende na bifelo na bato oyo bayoki mateyi balongi na bango eza mokanda moko moke eza na kikongo me na ntango wana bapapa basengaki ete babongola yango na lingala mpe na français batata bansimba ntango bazalaki na bapapa atiwe baza korespecte makambo nyonso wana yango nini oyo kosala eke te na kati na lingomba bokabwana ekozala na bizaleli topesi bino nzela bajene oye mate toza kopesana na banzaki tozokende molai me ezali na ntina nyonso oyo ezali kozongela biso eza bolingo papa simokimba mokiangani kaka na nzela ya koloba te ese alimisi biso action de grâce yango baza kotangela biso ndenge tokoki kozalela po ete nguya wana ntango ekoya oyo tokosalelana na solo mwaye tokende kobwaka mosika ekozala te au contraire soki osaleli na solo nguya wana eye oza mosika soki na Etats-Unis soki wapi kuna mpe bangunya na yo bazali me awa osaleli na solo nguya wana ntango ekoya epumbwisi yo okose retrouve wapi na nkamba eza boye te pamba te osaleli nzambe na yo na solo oyi papa elebe na papa kabembe programme ya bapapa to programme oyo papa mfuma mbanza azalaki nango ekokani na ndenge nzambe asalaki bolingo na ye na bana Israel. Nzambe amonaki ke esengeli asala bolingo na bato na mokili aponaki koko na biso Abraham abimisaki na mboka esika azalaki kuna na mboka na tata na mama na ye nde alakisaki mboka oyo ya kokende na Genèse chapitre 12 na verset 1 te na verset 3 alobi okende na mboka nga na kolakisa yo kuna nde na kokoba biso tata na mabota na kobenisa na kopambola oyo nyonso akopambola yo mpe na kolakela mabe oyo nyonso akolakela yo mabe mokili mobimba bakopambwama na kombo na yo na mpona kosele bolingo na bango alliance na bango apesaki mitindo ape atwa banyama abongisa po ete atumela ye mbeka me koko na biso Abraham akokisaki te asalaki solo me akomaki na suka te obéissance na soumission yango nde tozali kolobela
obéissance asalaki na ye atiaki bibwele nyonso apasolaki yango atandi yango kasi ndeke akomisaki yango na soka te atiaki yango mobimba. Donc azalaki obéissant bazalaki soumis te na baordre nzambe apesaki ye. Yango na nde atindaki alakaki ete bakoko na ye bakokende bowumbu na mboka mopaya. Mikolo milekaki ye nzambe akokisi liloba na ye. Koko Abraham azwi mwana Isaac ayi kobota bana mibale Jacob na Isaïe. Jacob ayi kobota bana 12 kuna na kati mwana moko amonani Joseph. Mwana moko Joseph amonani oyo azwaki likabo ndenge baza koteya biso likambo na nguya, azwaki likabo ya kolimbola bandoto. Yango pe ememaki na boloko bandeko bateki ye mpona ntile na bandoto azali kolimbola na famille. Kuna pe akendeki na boloko azwi mikakatala koti boloko alimboli kaka ndoto dona ye. Tango abimi ndoto wana yango ebimisaki ye na ndoto ya Pharaon mpona kolona pe kobokola ndenge tata Molimo Santo auti koloba yango awa. Donc eza likambo ya kala lokola makambo nyonso yango nde ezongaka kino ekozongela biso nde tozali papa azali koprevenir ndenge nini yango ekoyela. Tango Jacob akomi mokonzi nzambe abongisi makambo na ye nzala ekoti na kati na mokili libota ekotaka bowumbu te eyekokota bowumbu. Tango bakoti bowumbu Jacob akufi bake kude na mboka na bango. Joseph atikali na nsima mikolo tango Joseph amoni liwa ekomi pene nde asengaki na bandeko neti ngai pe na kokufa. Mais soki nakufi na tie nazala elikia nzambe aya kotala bino. Tango nzambe akotala bino bokobima. Mais tango bokobima bobosana nzoto na ngai te bokende nango. Tango yango ekokaki na nzela na Moïse bana Israël babimaki nde batambolaki. Wangwana nde début ya indépendance ya bana Israël bauti na bowumbu na mboka Pharaon nde batambolaki. Na nzela bakomaki na Sinai nde nzambe apesi bango mobeko. Pona nini pamba te balongwe baza susu bawumbu la Pharaon te bakomi bana na nzambe. Nzambe apesi bango mobeko ete bakokotosa. Pote nzambe alingaki te te batambola lisusu lokola bazali kotambola na Égypte. Na Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5. Donc bakomi bato na nzambe bakotambola lolenge nzambe alingi nde batambolaki po baye kokoma na mboka elaka. Histoire ya bana Israël wana ekokali na histoire ya biso ndenge tolandi na papa pasteur elebe auti koloba na biso tozalaki na bowumbu na bana na baflamand na bamindele banyokolaki batata na biso babetaki bango fibu babomaki batekaki bango ndenge tolandi na bande papa Mfumalonga auti koloba. Bakoko na biso balelaki mingi ndenge komami na Isaïe na chapitre 19 verset 20 à 21. Kuna nde nzambe azali kolakatela kotindela bino mosungi pe mobateli oyo akobundela bino pe akolongisa bino. Likambo yango ndenge balobi na biso ete solo mama Kimpavita abikolaki yango. Alors ayebisaki bango te nzambe na biso kimbango azali ye nde akosalela biso makamu isi ndenge baza kosekisa bana na kombo na ye. Alors tango papa kimbango alati nzoto abundeli biso abikisi biso boko biki mobikisi azali oyo alongolaka bato na mikakatano alongola bakoka pasi abikisi biso. Mais lokola tozalaki na époque coloniale bakangaki ye ake kokufa na boloko na Lubumbashi. Mais yambo akufa nde ayebisaki papa Joseph ete soki mikolo ekoki nzambe akokanisa bino tokozwa indépendance bokozongisa nzoto na ngai na mboka na ngai. Le 25 mars 60 makambo na esalami exhumation. Le 3 avril 1960 nde nzoto ekotaki awa. Yango na tokola papa Simon Kimbangu abibisi biso na bowumbu apesi biso mobeko. Yango papa Mfumalonga akomaki na nsiko ye malongi mebundu na mokanda oyo papa apesaki biso totanga. Apesaki biso mibeko. Apesi biso mibeko po ete toyeba solo lolenge tokosalela nzambe. Na kati na mibeko kuna akolobi na biso alakisi biso ndenge nini tokoki kosambela na solo, ndenge nini tokoki kobalisa, ndenge nini tokoki koteya bana, ndenge nini soki tosali toza na mayanga ndenge nini tokotanga mwikada ndenge tokopesa orientation
apesi biso makambo nyonso wana po te toyeba kotambusa lingomba kuna mpe alakisi biso ndenge tokozwa prise en charge na biso depuis 21 alakisaki biso nzeta linyoko abi nzete oyo yango ekosunga bino bokolia likolo nango bole mpe na se nango po ete bapaya bakoyela bino yango nde tozali kosala tutu koloba o te bokolora mpe kobokola wana ezali prise en charge ndenge tokotonga lingomba na ntisani tomoni yango papa Diangenda azwi nze makambo wana asaleli yango lingomba ekomi ndenge tomoni yango lelo ndenge papa alobi te papa Diangenda ntango aza kotambwisa malgré bazalaki bango misato mais liloba ezalaki na papa Diangenda ye moto azalaki kosala bandeko bapesaki ye maboko donc biso mpe ndenge tovandi lelo awa esengeli na biso tozwa exemple ya bakoko na biso bango nyonso bazalaki nsima papa sambwisi biso totikali tozalaki basali lenge mpe biso tozali lelo awa biso nyonso soki tokobikitisa tokozala basali mokonzi voix autorisé ezali moko source ya badécision baorientation ezali moko papa Siboki Obangokanga Leboli Mosantu mbongwana to bilaka oyo tozali kozela tokomona yango to ntina bapesi biso mobeko ezali mpo tozala pedepede mingi na nzambe to réaliser makambo minene mpo biso tozalaki bato te ndenge balobi na biso mona 1 Pierre chapitre 2 na banda verset 8 na verset 11 tozalaki bato te mais sika tokomi bato lokola tokomi bato esengeli biso tobatela orientation ya nzambe oyo abimisi biso na bowumbu mpo te akokosepelisa biso na oyo eza na ye mposa papa Fumambanza na telemi nano wana napesi bialoba epai ya tata. Merci tokozongela so molai te mokana yango oyo papa Fumambanza papa Dialonga na kianga na komaki na 1966 oyo na ba directive bo makambo nyonso ndenge papa pasteur Kabe Malobi ezali awa donc likambo wana ezali na biso ya ntina parce que bana en Israël basalaki 430 ans avant babima na Égypte biso mpe kobanda 1491 avril 1491 atem kuna na nesoyo banda ntango wana te avril 1921 430 ans ezalaki le 6 avril biso mpe papa Kimbangu abani mosala na ye po ete biso tozwa bosomi ndenge ezalaka na bana na Israël ndenge mpe yango mpe ezali kati na biso ndenge ekomami na Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 maye mazalaka to maye mazali nga makoya emizalelaki nzambe akamata kaka makambo ya kala ezongaki ezala Suzanne H ezala pe Docteur Martin nde alobaki l'œcuménisme c'est la réactualisation de l'histoire du salut oyo ezalaka na bana na Israël yango ezali et puis ezali pe très important pour bana na Israël ndenge mpe bateyaki biso lelo na ntongo na ndako ya Nzambe motuna ezalaki na bango makasi ntango nini nkolo Yesu yo kobimisa biso na kati na bomo ya baromain po ete tozwa bosomi nde wana ezalaki préoccupation na bango tout le temps baza kotungisa yabe mpo na ntango mpo na mikolo bino boyebi te mais tata abongisaki yango nde likambo wana eye kosalama na ntango tata Molio Mosantu aye na ntango nkolo Yesu aye na kombo na ye ya sika ezala bana na Israël ezala mpe biso tozwi libération mbala moko ebanaki na bango na 1948 Israël biso mpe na 1960 toyokozwa indépendance na biso mpe tokotosa nani liloba ezala nzambe azali nzambe ya ordre nde papa Diangenda azalaki ndenge biso tolobaki nde tata mokonzi ya bule papa Simoki Mbango Tiangani ye nde moto azali na ngwende nzambe kati na biso bato parce que ba sainte écriture tokoki koanéantir yango te elobamaki ete nzambe akozala elongo na bango il sera le Dieu qui sera avec eux c'est-à-dire akolata nzoto Dieu qui sera avec eux c'est-à-dire alata nzoto Emmanuel et puis tata Molio Mosantu azali kati na biso sikisiki yende motu biso nyonso to na nsima amibombi te
papa molio mon centre alobi na biso polele awa bino nyonso to bozala na nsima na alobi yango polele amibombi te bino nyonso bozala nsima na ngai moto azala liboso na ngai te me moto soko atosi liloba ya papa mokonzi abole papa Simon Kimbangu tiangali te seka atosi liloba ya bapapa bango misato te aleki liboso wana ekomi désordre ekozala no passe et puis alobi Exode 14 bovana nyenga na kobondela bi yango mpe nyonso to elobami na poko oyo kaka na esika wana bovana nye nga na kobondela bi kasi soko ozali kotombokela ye ozali kotiola ye ozali kofinga ye kotuka ye eske akobondela yo okokela na lifelo tosilisi wana na komo na tata mwana tata molio moso botanga mibeko yango papa delunga na kasi awa na mokanda mobeko liboso alobi na biso mpona mtina na mokolo mwa yenga lumbuki ya vundu apesi biso mokolo ya yenga ezali mokolo ya nzambe esengeli totosa yango tokende na ndako ya nzambe tozala na aktivité moko te oyo ezali contraire na mosala ndenge ye nzambe alingeli yango esenge tosa sokolo sikisiki mokolo mwa yenga oyo ezali mokolo ya kopema ya tata nzambe na nsima kosala misala mikolo motoba ya sambo nde apemaki aye kopesa biso mobeko ya liboso abi nsiku alongo mobeko ya libala ya solo même papa molimo centre alobaki yango mokolo mosusu na banza na Kinshasa esenge na biso te batata dote ya bana na biso biloko libala mboko libala ezala muke po permettre bana na biso babala balongo na ndako bakende po de alobaka te musala biso tozali kosala bana na biso bakokita na yango mais esengeli ezala na botosi na mobeko na lingomba yango wana babi mobeko ya lingomba e mobeko ya libala esengeli na biso ezali elembo mpona koconcrétiser mais ezali marchandise te mpo te totiango kuna na lola musika yango eza kokanga nzela mpona bana na biso alobaki na biso mpona botosi esenge na biso totosaka baoyo nyonso baza na bokonzi babade bokonzi eutaka na epai na nzambe alobi na biso lisusu liloba otanga nanu mibeko nyonso ndenge nini tokoki kozalela liboso ya tata nzambe apesi biso fu yina iyangilikanga tata nzambe nkiafu ibelanga tata nzambe yo papa mfumo mbanza alobelaki papa lialunga alobelaki makambo mingi wana na oyo esepesaka tata nzambe papa mfumo mbanza apesaki biso na ezalaki to Galate chapitre 5 na verset 22 kita kuna baza kopesa biso esengo boboto bolingo makambo nyonso oyo ya kitoko oyo ya molimo mbuma ya molimo mosantu ndenge apôtre Paul auti koloba asentisaki yango mbuma molimo santu sikoyo na verset 19 nde bapesi bizaleli mabe oyo esepelisa tata nzambe te ekobo bitumba bilulela makambo ya nyonso ya lolenge wana ya mabe oyo tozali kolobela lelo ya babisi donc yango nde tata nzambe asepelaka na yango te akontinuaki na mobeko ya komela masanga mobeko ya komela masanga apesaki mpe na bachapitre ezali ebele awa par exemple apesaki minkongo didi na chapitre 14 verset 13
Minkongodili ezali juge Minkongodili chapitre 13 verset 4 mpona mobeko ya mokomela masanga alobelaki lisusu mobeko ya kozwa kisi te bapesi biso mpona baprecepte ke mariste tozwaka kisi te mpe tokende na ndako ya nganga te apesi biso mobeko nsiku ya ngoma ya makinu mbunda surtout mbunda oyo ya bukubuku ya mboka mbunda wana ezalaka kitoko te na kati na lingomba ekotaka na paroisse na biso te mbunda oyo bakoko babetaka bobubu na paroisse na biso ekotaka te parce que ntango papa Diangé azali kotambola na kofongola lingomba ndenge abetelaki biso lisolo alobi ntango baza koimplante lingomba bakomaki na mboka moko na esika babongisaki liboso ya ndako place papa Diangé akosala évangélisation na ye bagene ya mboka baye kobibisa mbunda na babinaki makasi baza kobina danse moko babi tofosakana prezo yibioko donc ezalaki matata mingi donc papa Diangé na regretaki mingi yango balingaka te mbunda munene mbunda oyo ekota ntango tozalaki na matete mokolo mosusu ndenge bakosi bayaka bale bakotisa mbunda na kati donc topekisaki mbunda ekota te donc nabanza mobeko ya biso banganga nzambe selo ye bundu ete ndenge nini tata selo akosalaka mosala na ye na kati na lingomba mpe aye kobakisa ete solo soki mpe osali mosala na lingomba ndenge bateyaki biso na lokotaka soki okwei makambo na yo nyonso ekwei na grade na nyonso tu ekwei pamba te ndenge nini okotelema liboso na bato mpona kopesa bango matei na ndenge ya ezaleli mabe oyo oza na yango bato bakotala kaka ezaleli wana oyo oza nango papa apesaki biso lisusu ndenge tokosala mayangani na biso soki tokutani na mayangani esengeli totangaka apesaki awa Hébreu chapitre 10 verset 25 elobi ete esengeli na biso bandimi tokimaka mayangani na biso te tozalaka ntango nyonso na kati na mayangani ndenge alobi kuna kotosa mokolo mayenga parce que ezalela mondimi oyo aza kokima mayangani eza ezalela bapakana donc soki bamoni ke mondimi to nganga nzambe amonani te na mayangani bionso lingomba aza kobenga esengeli bakonvoke batune bayeba mpona nini azoya na mayangani lingomba te donc en fait papa apesaki baorientation nyonso oyo lingomba ekoki kotambola malamu alobelaki mpe meme makambo kodefa bambongo kodefa ezali mabe te me kasi esengeli kofuta mondimi azalaka na banyungu te ya makasi oyo eleki yo mutu donc moye kofuta yango ekozala te awila biso mateyi ya moteyi ya bana mwana soki asali mobulu esengeli kokotisa ye na ndako kobenga ye na balabala te kogangele na balabala te parce que akozala frustré malamu obenge na ndako okotisi na ndako nde obandi kopesa ye mateyi obondeli opesi mateyi ekozala malamu mingi alobaki yango ati ndongolo kwa mwana donc apesi biso mpe na bachapitre awo apesaki na proverbe chapitre 10 verset 1 donc ndenge ya koteya mwana ntango azwi problème na suka tata mbuli papa mfumamba azali kopesa biso ezaleli ya mutu ya nzambe ete mutu ya nzambe esengeli na ye mpenza apesaki ya liboso alobi longi kafuete kala mbuta muzitisa nsiku mya nzambi apesi zingana chapitre 1 verset 7 donc biso banganga nzambe batambwisi bato na nzambe esengeli biso tosaka ezaleli tozala bato ya liboso ya kotesa ezaleli to etida ya tata nzambe
donc vraiment alobaki oyo abimeli likoma yango eza makasi papa tabanza mwa ndambo oyo toreteraki nde yango. Merci batata pasteur wana nde mate ya papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na Kiangani oyo azali nanu mupakano azali kolanda likambo tata Simo Kimbangu nyonso wana yango papa Dialunga na lobaki ndenge nini tokoki kofandela na kati na Lingomba et surtout awa na kati na Yerusalemi papa bakoki kozonga na bino na banza oya bino oyo topesaki bino ekoki esika papa Mfuma Longo papa Simo Kimbangu Kianga na ye kolobela ndenge aza kotinda biso tosala ba recherche na biloko na biso to na bibwele na biso oyo tozali kobokola pe na ndenge tozali kolona bapapa babandaki koloba ntango nyonso ete na kati na Lingomba malamu to misalelaka biso moko pe papa Dialunga na aye koloba ete nsinga wa malaka ziami nanga mvumbi ko oza na posa eloko oyo ekoki kobikisa bino kasi euta musika ba frontiere ezali parfois kokose ba frontiere ezali or que tozali capable biso moko tosala nyonso biso moko yango na ntina kolona pe kobokola na kolona biso nyonso toza kolona na ndenge ya Lingomba toza komona biso moko ndenge milona na biso oyo toza kosala batu oyo motema malamu oyo bamoni eke osala malamu bazali kokumisa biso na ndenge pe ya kobokola papa apesi ordre na bamama tosala affaire na basoso wana baliaka mingi masango soja adesi ya loso biloko nyonso wana toza kosala yango kasi tokomaki bite na problème oyo ya farine de poisson solo bamama basombaki bato ezali bapoisson eza komonana kasi ndenge nini tokoki koproduire farine ya poisson esika wana lokola bato nani bandi kosala pena ndenge esengeli te biloko wana na lutendele toza kosomba yango mingi toza kofournir masango ya solo soja na bacalcaire wana mabanga wana ya pembe tozozwila yango kote ya lukala me bandaki kozanga biso siko farine de poisson ndenge nini kosala yango na ndenge toza kolobela bato motema malamu ntango baza koyoka sango surtout oyo baza na mikili ya poto ezalaki na groupe moko bamoniki oyo bachine wana esalaka biloko basoso bakoliaka bangutu bayibelaki kaka ke bambwa bakoliaka obe inyau bachine wana solo bayelaki biso yango me ntango papa aza koloba makambo farine de poisson totali nanu bapoisson na biso oyo eza awa na étang awa na se ya mai ya nkamba soki tosali test eske tokoki kozwa farine ya poisson te ya solo bajeune oyo tozali koyekola oyo baza na bisika mosusu toyaki koyekola likambo wana liboso d'une façon la artisanale donc na ndenge ya bonkoko tozwi bambisi oyo eza nani fraîche kaka ya étang wana toyiti yango ntango toyiti ekauki makasi totuti yango na mabuka toyungoli tomoni mpenza solo ezokobimisa biso farine ya poisson oyo ezali kolukama mpona kolesa bambisi
bango moko ba poisson bakoki kolia yango, ba soso pe bakoki kolia yango. Tosali mélange na ba masango, ba soja tomoni ke esika wana ekokani quand même. Mbala moko toye kozwa makanisi ba jeune wana bazwaki na machine wana bayaki nango. Tomeka nano na ba four oyo tozosalela mapa eza ba poisson pe eza biloko kolia. Kaka na minute wana tolekisi yango ndenge tokotumbaka mapa. Mbala moko mbisi ekauki makasi tolekisi yango na ba machine wana. Farine ya poisson ezwamaka te. Donc makambo toyekolaki na ba jeune mosusu nde yango wana. Tango to réussir tomoni penza ke esengo makasi. Tomoni esengo makasi yango toyekolakisa pa ya papa alobi ale bo multiplier yango. Ba poisson oyo biso ya solo soki tozana ba etant ebele. Donc kaka na ndenge tokoye kuzokoyeka na ba jeune. Donc 10 000 poissons kaka na ba poussière wana ezala ya loso ya masango 10 000 à levain ya mike to tiango na ezipa. Après 6 mois baye minene tokoki kolekisa bango ba misusu baliami na biso bato ba misusu baleki na farine de poisson. Donc na étant moko oyo ezali ke ndenge tozokosala ba 50 mètres sur 30. Donc tokoki kologer ba 10 000 à levain boko mindenge wana. Après 6 mois tosali récolte. Donc ba étude wana eza kosalama na malembe. Donc papa soka atie loboko na yo okomona eke ndenge projet ya papa de ngenda ezalaki ete par jour to vide étang moko. Donc 365 étangs ya ndenge wana par jour tozo vide soki na 10 000 à levain wana bakomeli na 10 000 wana tango bazosala ba étude tokokozwa batonne ya poisson ndenge wana chaque jour wana biso na yeluselemi tozokolia mosusu pe ezali kotekama po tobomba mosolo wana kosomba basima babarre de fer na makambo mosusu. Donc mayele na moke papa ndenge aza kotinda biso na bajeune mois découverte toza kosala nde yango wana yango papa alobi ete tobandi déjà koproduire farine ya poisson biso moko. Bambisi oyo eutaki na bato bamama oyo ezalaki ya mike esalaki neti ebeba mosusu kutu soko pusani pembeni bandisa kobimisa solo makasi kasi ntango eke na four solo nyonso wana ebongi na yango. Mosusu kutu yana eke na mashine te ekoki koliama nango na biso bato po solo nyonso sili ebongi na yango. Donc elingi koloba ete na biso moko ntango toza na indépendance toza kosala badécouverte ndenge wana tokoya kokoma soki bata bafrontière kangami pendant x temps eloko kolia ekozanga biso te eza boye te nyonso wana yango papa azokotinda biso tozala makasi na kolona mpe kobokola. Papa nga na telemi na nga wana okombo tata mwana pe tata molimo sana. Merci Papa Mbenza. Merci pe tolandi maloba ya papa. Na bambuta ndenge baza ko expliquer likambo tata Nzambe. Pesi merci. Onyos tolobi awa ezala ntina. Ndenge papa Mfumalo wazaki koloba.
bobange atuta nzambe ezali nini liboso towela na nini na ntango ya nkolo Yesu babomi basali makambo nyonso asambaka nyonso ye asambaki fin de fin baboma ye kaka Pilate alobi baboma nani nkolo Yesu batika nani Barabas kambwane esalamaki bongo kasi mokolo ye akufaka ye Pilate ezaka ndenge abelaki liboma nga nayebi te kaka paster fayeba nga nayebi te wapesa biso so liloba Pilate nkolo azalaki na irresponsabilité liboso ya dossier ya nkolo Yesu en tant que chef asambisi amoni que moto asambisi azali innocent ekokaki na ye kozwa mokano ya solo mais lokola azalaki na responsabilité te alors atikaki nkolo malgré pe ndoto ya mwasi ayi korevele ye mais atikaki kaka nkolo akende kokufa babikisa Barabas yango na ntango ye atikalaki na nsima liwa ya nkolo azwaki liboma nde ye akufaki na maladi ya liboma akomaki mutu pamba oyo azangi ntina na kati na mokili eteni nga nayebi nkolo yango Papa Sylvestre. Merci ya wepona maloba ndenge papa Pasteur Kabemba uti koloba Ponce Pilate azalaki na pouvoir nyonso akobikisa nkolo Yesu po ete azalaki mokonzi azalaki na décision mais ya tuni population ndenge osili koloba na Barnabas na nkolo Yesu to libere nani to boma nani nzoka nde Barnabas ye wana za kokotela bango na bandako koboma bango dongo bandi to kuluna moto ya mabe makasi me likambo kokamwa nkolo Yesu inosa mwana na Nzambe likambo moko mabe asali te me population nyonso po banganga Nzambe minene ntango wana bapesaki masenga na population ke boloba ke baboma nkolo Yesu batika Barnabas yango mpe bango balandaki loyenge wana nde balobaki nkolo Yesu akufa balibere Barnabas nzoka nde Barnabas nde moto mabe bandimi balobi ke tondimi akufa makila na ye na motu na biso pe ya bana na biso ba generation nyonso ekoya nsima yango tomonaka kuna na Israel na Palestine makila na makila bitumba na bitumba bakamikaze banani makila yango banda tango wana ti lelo bazaka na kimia te bango moko nde basengaki yango bandimi ete inosa ya bato mwana na Nzambe akufa me moto mabe atikala yango ti lelo makila esopanaka kuna bitumba na bitumba yango esika wana tokebaka kokota na makambo ya bato kokende ko trahir inosa ya bato na ba montage na lokuta moto akoma na pasi po ete tumbu wana ekoya na biso na bana na biso pe ba generation ekoya yango lokola Ponce Pilate azalaki na pouvoir akobikisa nkolo mwana na Nzambe bien que ezalaki mission na ye andimaki akufa po biso tobika me ye azalaki na pouvoir pe akobikisa ye lokola abikisaki ye te yango etumbu na ye ndenge pa Pasteur alobaki ayaki kobela liboma donc liwana ye ezalaki ya pasi nakanisi yawe mwa likambo tokokobakisa yango
Merci tata Molimo Santo maloba na komba tata mwana tata Molimo Santo ndenge ba papa passer ba cho lobelango Ponce Pilate tango akufaka na malada liboma bakundaka ye ta bakundie mabele sanji tongo akei bakuche likolo bakundi lisusu mabele sanji bakuche likolo bakundi lisusu pour la troisième fois ta bakuche likolo balobite to kunde lisusu de babwaki na mai donc Ponce Pilate azana cimetière donc on est au baksan combattement comme ça amen Osaka pasteur Attends, pasteur. place nazaki kozela nde yango wana ote Likambo papa. epesi biso mayele obi epesi biso mayele te oyo eza koya liboso ekozala ndenge nini pa paster oyo eza koyela biso na liboso na ntango tozali kozala ndenge nini Tozali liboso tokoyeba bo ndenge nini mais tozali kotanga te kozala likambo ya pasi mokolo ya yawe kozala mokambo ya pasi ndenge bible ezali koloba bino nde bato boyebi yango ndenge nini ekozalela yango nde boza kolapesa biso mayele mabele mpe ye koloba oniatinga mingi koliatanga lisusu te okokenda koyepa na ngai te matiti mpe koloba nini nabombi yo mingi nabombi yo mpe mingi yo bima nanu kuna boboma te na nzete nzete mpe akokitisa na sabi te na nyokwami mpe mingi biloko nyonso ekodeklare yenge etapa yango nde ezokozela biso te kobombana eza susu te serke nzambe alobaki tokozonga na mabele tokutaki na mabele tokozonga mpe sikoyo basanzi to mayele nde yango totika mabe tosala nini malamu mpo na lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen bajene oye toyoki to toyoki te mutu na mayele bika tokubikeno moko totonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocol bobo kitabasani Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.